Shalom, shalom, libota nyonso ya tolo na se. Shalom, nous sommes à 3W tolo na se TV oyo. Tokata kango mitem tolo na se. Eza mission munene. Ezo sangisa batu na monde entier. Avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Tosangana kapona lokumu nzambe. Tolo na se se retrouver na Angola. Tolo na se. Ezo s'est retrouvé na Congo, tout le monde pour l'instant. Ezo s'est retrouvé na Mboka France. Donc, pour l'instant, tout ça, on a 3 pays wana et puis na oyo kolanda nzambe ayebindenge azomema biso. Lelo toye ko kabula nini, toye ko kabula maloba na nzambe na tolo na c'est comme d'habitude lo mesano nenge to mesana nzamba lobelaka biso. Lelo nzamba talisi biso, la souffrance est pour un temps. La souffrance, c'est pour un temps. Konyo kwama, toko lela, toko zanga, toko bungisa. Eza nangonga moko boye. Ce kotali okiti na mokanda Ecclésiaste c'est 3. Bible Jésus sabiso à partir verset 1. Bible Jésus sabiso. Il y a un temps pour tout bien-aimé muto abungisa kamotaye baka retrouver. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour nous mourir, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour lancer, il y a un temps pour ramasser, il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour perdre et il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre, il y a un temps pour aimer, et puis il y a un temps pour haïr, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Bien aimé dans le Seigneur, tous à la kondima, tant tous à la kolo Yesu Masia, tout pesa motema na biso pa ya nzambe na lola yende azabo moy, tout landa fertilité à mokili ote ko landa ba difficulté, ma sœur mon frère ozokuta na ngole lote, na TikTok na zo ebisabino bien aimé, to kanga mananzambe, na YouTube na zo ebisabino bien aimé, to kanga mananzambe bandeko bozola nanga na Facebook, to kanga mananzambe Yesu Masia azabo moy. La grâce de l'Éternel surmontée. La grâce de l'Éternel surmonte la douleur. La grâce de Dieu écrase la douleur. La grâce de Dieu disparaît la douleur. Grâce à Nzambe, na kati ya moto ezana ba option ebele oyo ko sala na kati ya moto yango pona biso ko kima to welela ni to kima mbango to wela nde makambo nzambe to wela ngolo nzambe yango nde ko ya ko bundela biso liboso na ba komba yango nde ko ya ko bundela biso liboso na ba difficulté yango nde ko ya ko bundela biso liboso na ba souffrance nyonso oyo zo ya ko écraser biso ba souci ba accusation, déception, ozoya ko affaiblir biso ba na nzambe po ezongisa biso na Égypte. Mais loko mo na ko sieba na yebi na ko yebisa pe yonde ko nanga mutu azana ngolu nzambe, mutu azana grâce na nzambe. Souffrance ko kozangisa Yesu te. Quelque part na Bible yango mo makomi ezebisa biso lobi e loko nini ko kabola bolingo nanga na nzambe. Bien aimé. Et le condine ko kabola bolingo na ona nzambe parce que Bible zo ebisa biso na Ecclésiaste c'est 3 parties à verset 1. Chaque chose a son temps, il y a un temps pour toutes choses. Souffrance et qu'on vend éternel le matin na bon moina yo. Ba kombe kota ekozala éternellement te na bon moina yo. Ba circonstance ekozala éternellement te ba circonstance il y a le mauvais et il y a le bien, il y a le bien. Ekozala jamais éternellement na bon moina yo. David dit o azaki roi. Bible sepeli sanga David azolo ba l'Éternel sauve-moi de la gueule de lion. De la gueule de lion. Tant que tu as la gueule de lion, et ça biloko ebele zo sangana na kati wana ma sœur mon frère. Tant que tu landa, tu as la gueule du lion. Et longo langa ina singa ya buffle o bakanginga. Bien aimé, ba circonstance so côté lango ba déception, ba kozanga ba kolela, il y a un temps pour tout ça passera. Ekoleka ma sœur mon frère ekoleka Nzambe na bomoi azan Nzambe abongwanite lelo lobi libé na libela akotika la Nzambe tout a ndeti vie ya prophète Eli. Bible lobi prophète Eli na menace ya kufa. Amona ki lokola nzamba tikie a se retrouva ki ye moko Bible lobi na menace ya kufa nzamba yaki na au secours aki ko tombola Yesu mutu oyo pena nazo kende pena lombangu na batu oyo bazo kutana na ba difficulté
na bato yo babungisi, na bato yo bien aimé ba keleli, na bato ba perdre même bien aimé dans le Seigneur ba chair, ba propre chair ya vie na bango. Propre chair ya vie na yo ezaka ka mutu te, ekoza pe loko moko lingaki mingi, ekoza la pe mutu moko lingaki mingi, ekoza la mwana, ekoza la yaya, ekoza la leki, na minute yo bungisi ye ma sœur, na minute yo perdre ye, na minute ozaki na mbongo moko ya ebele, commerce moko boye bien aimé yo perdre yango, na lingi na yebisa yo bien aimé na le Seigneur ko rekilete Jésus-Christ makoleza na nzela, ko rekilete pardon Yesu alingi yo, ko rekilete nyonso tu wana ozo mona lelo bien aimé bibe si biso les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain boko mona bangote, lobi boko mona bangote, c'est les souffrances que nous racontons aujourd'hui, des déceptions, nous racontons aujourd'hui, bien aimé, tout ce kutana ba problème moko boye, même biso ba sali nzambe ezo lembisa biso mokili. Tout ce kutana ba problème moko na vie bien aimé, muiteme ezo zoka ezo saigner tina niveau moko tali olobi, est-ce que moi nzamba benganga to benganga te, est-ce que nazo sambela bien to nazo sambela bien te, est-ce que nzambe wana azo talanga mona kanga to mona kanga te, est-ce que na ye na force to na ye na appel à nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, nyon sotu wana ezo mema biso ka na réflexion, nyon sotu wana ezo mema biso ka na kokanisa, na koluka koyeba, na koluka bien aimé dans le Seigneur kukuya na solution moko boye to ne loko moko be meto luka to kuya na solution eko mema biso musika nzambe te, na solution eko poussa biso lisusu musika nzambe po libanda na Yesu bien aimé eloko mususu ya malonga ezalite kaka bo na lingi na fortifier mutu moko bibe yebi singe lobi Eli prophète Eli en face bien aimé ya menace asila ki makasi a face ya menace de mort akimaki a face ya menace de mort e koza kate ke mutazo lukona mundu ki pa bomayo ba problème sou to kuta na nango eleki ona makasi c'est menace de mort ezala batumbu susu ba na mitema o ekoka ko supporter douleur te o ekoka ko supporter ba choc te mutu musu ba azalaka boye te akoma boye ndenge nini akoma boye pona ba circonstance akutana nango akoma boye pona ba difficulté akutana nango ba trahison akutana nango akoma boye pona ba mbeli o banguna baninga ba famille ba chaye na mukongo bibe so biso quelque part lobi mutu akozala na binemi tina famille na ye tozo mona ngo lelo mokile komi na suka bolingo sili na kati ya mitema bato muta ko préférer aboma muninga na epone quelque chose muta ko préférer aboa que la muninga ne malade pour yeta soit retirer quelque chose muta ko retirer ako préférer avant de sa muninga ne na ndaku liboko ka moko ane le saka tata ele saka mama ele saka ndaku na ye ele saka bana na ye efandi na ndaku pona nini pona jalousie moko boye po atalelo na sali jalousie na ndeko wana atalelo na sali jalousie na mutu wana bien aimé na bomiye atalelo na sali jalousie na mutu wana boakele malade atalelo na sali jalousie na mutu wana na memi soki wapi et comme ma biso et pas mon côté et qu'on soit pesika ya mutu wana ti bien aimé dans le Seigneur bolingwele kinyo so zelata na yo bibe besoin chaque chose à son temps il y a un temps pour tout et ça na temps o mutu abwaka kambuma et ça pe na temps o mutu ayaka kobuka mbuma et ça na temps o yo bien aimé mutu lukaka et ça pe na temps o mutu yebaka kozwa et ça na bato ebele ba luki bozui na bango na pasi a umeli na ba pasi wana a umeli na minyoko wana akolisi eloko na ye muke mais lelo ba famille ba tele lelo baninga ba telemi lelo mokili telemi po tia mutu wana dua yeba ke mutu abongo soki ozolanda nga bien aimé tia amen sikozali e ko salamela yo ndenge motema no ezolinga nzambe azali na part na yo pe na côté na yo peut-être ta mususu salamaka mususu ozoyeba te peut-être ta mususu ozo nyonga na yo na kati ya bakomba moko bozo nyonga na yo na kati ya bilima loba ya batu moko balobi ozosunga s'effondre te lève-toi parce que nzamba azomona ebandeli na yo nzamba azomona iskati
katikati na nzambe azomona lisika ekomi mutu azuaka to mutu akomaka to mutu atombwamaka to mutu azalaka eleve liboso ya bato nyonso kaka so nzambe alingi atosimbikisi atobomi bato atosali nini toyebaka mpe etwala motu mpe ejuwaka ngai nakoki kosala peut-être bien aimé na le Seigneur musala moko na yo te yo na étoile na yo na musala na yo wana osangisi na étoile na yo ememi yo ta mosusu na dimension mosusu mais so nga nalobi nalanda yo lelo nasala oyo yo olingi kosala lokola étoile na yo eza yanga te le même travail nga na koule nango nga na échoué nango nzambe alingi biso mingi bien aimé dans le Seigneur nzambe alingi. Nous passons tous bien aimés dans un moment difficile. Il y a des moments difficiles dans notre vie, que ce soit la perte d'un proche, que ce soit les problèmes des couples ou des maladies. Mais sache-le bien, l'Éternel délivrera toujours, bien aimé. Nzambako, il y a toujours nos secours. Na vie ya injuste. Na vie ya mutu ala ndakaye. Na vie ya mutu ayebi kosala mabete. Na vie ya mutu akanisaka mabete. Nzambe na lola. Ayaka toujours bien aimé. Ayaka toujours na au secours. Tout à l'heure, na yebi sibino vie. Il y a prophète Eli. Prophète Eli a monaki a komi na suka. Menace à koufele kaki. Menace de mort. Mais l'Éternel ayaki na délivrance na vie na ye. Nzamba ki ko telemisa ye susu mutu likolo. Eloko nini ko leka na vie na yo, oyo ko dépasser bomoy na yo. Eloko nini ko leka na vie na yo, oyo ko mona ki au secours e ko yate. Eloko nini ko leka na vie na yo, oyo ko yeba ko terrasser yo jusqu'en bas. Bien aimé mutu nzamba simbi aw. Ata kutani na problème ya ndenge nini. Bomoni yo lokwa ata mususu mapapu ekatani. Bomoni eta mususu ko kima mbangu te abande ko kima mbangu makasi. Me mbangu wana abande ko kima abande ko pesa Mungu na kimia te. Mbangu wana abande ko kima na kati na losambo. Mbangu wana abande ko kima na kati ya musala na nzambe. Ebande ko tikela bandoki ya libota, bandoki ya quartier, peut-être bandoki ya église, bandoki oh bato mistema mabe o balukaka kufa na yo kimia te. Bakosala nini? Bakosala tout bakokota ba réunion bakoluka ba diminuer yo vitesse. Na ko diminuer vitesse wana ba osanini bakoluka ko tia ba problème ye ndenge na ndenge liboso na yo. Bakotia ba problème, bakotia ba difficulté, bakotia ba déception, bakotia oyo bakoki kotia. Mais loko moko nga na yebi l'Éternel a délivrant toujours. Na ko toucher motema ya mwana nzambe moko et ya mwana tolo na se moko. Toza bato a prière, toza bato lo sambo. Beneme ko zonga simate. Nzambe na biso aza na bomoy. Beneme ko zonga simate. Notre Dieu est vivant. Le lion de la tribu de Juda. Azonga kasimate ne tumba. Atele makamoto asuka. Atale lozo lela. Atale loba yibi. Atale loba botoli. Atale loba choli. Atale lo zangi. Atale loba sundoli yo. Sache-le bien. Le panier circule encore. Un jour, et koya na porti na yo, nzamba ko telema pa longisa yo, nzamba ko peso sumakasi, ako longola singa ya bifle o bakangi na likolo na yo, po eto ko kasuko kima biente, nzamba ko bimisa musuni na yo, na munoko ya ba lion, munoko musuni na yo bien aimé ko koma bololo, bako koka ko avale yo te, bako koka ko avale yo te, nyonso tu, et ko komela biso, mais loko moko na lingi na yebiso yo, l'Éternel en délivrant toujours. L'Éternel en délivrera toujours, a délivrera. L'Éternel bien-aimé, il la délivrera, il va te délivrer. Nzamba ko kota bitumba na yo, nzamba ko longisa yo, nzamba ko bundela yo, nzamba ko koisa banunguna na yo, nzamba ko telemiso mutu likolo, ako vandisa yo, table moko na ba diversaire na yo, pe ba diversaire no ba ko mono ko che mutu likolo, ba ono so bazela ki okufa, ba ono so tu bazela ki o lela, ba ono so bazela ki ba kunda yo, mais yondo banda ko kende ko tika bango na ba cimetière, ba ko kunda mabango na bango, kana yebi ke makomi yebisinga atana za ya kolala ange de l'Éternel azoko camper au tout autour na ngai, au tout autour ya ndaku na nga, au tout autour ya bomo na nga, po eba ko épargner nga na danger et loko moko te ko étendre nga tant que naza
na relation moko ya malamu na nzambe. Nzambe aza na contrôle ya nyonso bomoi na biso, aza na contrôle ya nyonso na bomoi na biso. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Jésus-Christ que tu pries, Jésus-Christ que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, à bongwanité, à lalakate, à nimbakate, 24 heures sur 24, azako éveillé na ndaku na yo, azako éveillé na bana na yo, azako éveillé na misala na yo, azako éveillé na banguna na yo. Tangu yo lali, tangu bango basala ka ba réunion na bango, tangu yo lali, tangu bango bakuta na kapona bavandi la kombo bana na yo, tangu yo lali, tangu bango basala ka masolo na bango po bakweisa yo, ata yo monite, nzambe ya lola, nzambe ya bulola, nzambe bomoi, azomona, nzambe ya lola, nzambe bomoi, azana contrôle ma sœur. Yo loko ko sala devoir na yo, eza ko kangama na nzambe, komitia na sia makolo na nzambe, nzamba tikaka ba oya yete. Nzambe atikaka ba oyo ya. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la douleur de la chute, le juste se révèle toujours. Se révéler toujours. Relève toujours. Oko se relever la tête. Peu importe le chute que tu as fait. À l'occasion de quoi ou des choses que je ne connais pas. Na assuré yo juste. Na sire yo mwana moko ya tolo na si. Servante, serviteur moko ya tolo na si. Peu importe la douleur de shit que tu passes à ces moments. Je te dis, ma sœur, mon frère, tu relèves la tête. Tu vas se relever la tête. Car le juste est tombé 7 fois. Tombe 7 fois. Mais il les relève toujours. Il se relève toujours. Mais l'Éternel a dit, mais vous le méchant, beaucoup s'effondrer, beaucoup se disparaître, beaucoup s'écouler, beaucoup s'effondrer, beaucoup se disparaître, beaucoup s'écouler. Dit l'Éternel. Ni lobananzambe ebimaka pamba te, ezongaka te sans que ça la fait. Na ko fortifier juste moko na komi na ngana suka nzambe apambola biso Bible lobi il y a un temps pour tout. O lelo tozalaki na Ecclésiaste 3 à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps, bien-aimé, pour lancer. Il y a un temps pour ramasser le pierre, lancer le commerce, lancer les affaires. Au côté simbongo, no monimbongo dindi, le beau côté dindi. Il y a un temps aussi pour ramasser. Il y a un temps pour chercher. Il y a un temps aussi pour répondre. Il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour perdre. Il y a un temps aussi pour déchirer, il y a un temps pour coudre. Il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre. Il y a un temps pour aimer, il y a aussi un temps pour haïr. Chaque chose a son temps. Et là, Dieu fait toutes choses. Dieu fait toutes choses à son temps. Attends ton temps. Bien-aimé, ton temps arrivera. Le panier circule encore. Ko cédete na pasi ya lelo. Ko cédete na kolela ya lelo. Nzamba ko récupérer quelque chose qui était important dans ta vie. Oyo mona ki ko baby sate ko bungi sate. O ko kwei sate. Pour à récupérer yango. Pour appeler ça o eleki meilleur. Monguna ya détruire peut-être c'est il como bozela ki na yango. L'Éternel a permettre à tiki monguna koma na ide na eti na suka mais mutu na yo akotiango na sete tant que mutu na yo ekotiama na sete bien-aimé la gloire des deuxième maison ça sera plus grand que la première. Tangu mutu na yo etiami nanu na sete la grâce de Dieu ezana bomo na yo. Tant que mutu na yo et chamina nuna sete ngolu ya nzambe ezali tant que ozo tambola kaka na nzambe otiki nzambe na yo te ozo lelela nzambe tango nyonso ozo kende ko se lamenter ana se lamenter et je recule en paix ma sœur où
ouvre un peu les yeux, mon frère. Ana s'est lamenté. Bible tangeli biso bana combien bandana ye abotaki. Ana, elle avait rien. Mais bana wana openi na botaki et empêchaki di pamboli à Samuel te. Totanga ka Samuel tina moya lelo. Nga nazana message ya réconfortation, ya ko réconforter batu. Nazana message ya ko bimisa bana na nzambe na prison. Nazana message ya ko bimisa bana na nzambe na ignorance. Ya ko bimisa bana na nzambe na masumu. Et loko ko kabola bolingo na biso na Saint-Esprit. Et ko lekisa biso nzela mokote na Saint-Esprit. Ezaka masumu. Eza bozuya lelo te eza bozuya lobite. Nyonso koleka bien aimé. Les gens qui meurent aujourd'hui, bakena nini? Bakene lokote bien aimé bake kande bayaki. Bakene lokote. Tout oyo ba welela ki na mokili, ba salela ki na mokili, ba tangisela ki yango mutoki na mokili. Etikali. Sois calme, marche doucement. Marche doucement, qu'on brûler ba fêter. Marche doucement, ne fait course à personne. Ma soeur, mon frère, ne fais course à personne. Mouninga zui, gloire à Dieu, c'est ton temps. Mon temps aussi arrivera. Oh, la boti. Ah, bien-aimé. Asili si kobota te. Na provision ya nzambe bana basilité. Ton temps aussi arrivera. Bao basombi mapangu. Partout na monde entier. Asombi mopangu ya par na yote. Bao bazan Afrique bozo luka ko ya poto. Biso ba oto ya poto déjà. To ya na place na binote. To kanga pe report anjilité. To kanga pe report ya maya te. To kangi pe roasi te en vingtaine te. To kangi angote. Ton temps aussi arrivera. Le jour ton temps arrivera. Au monde on le quoi nandoto. Le jour ton temps arrivera. Oko beta ngo le quoi li solo zo beta ya mutu mususu. Ba o ba bali. Ba bali li bala na yote. Bible obi nzamba lali saki Eve. Alali saki Adam pardon. Abimisi Eve na mupandi Adam. Il y a aussi un Adam quelque part pour toi. O nzamba ko lali saye abimisi yo na mupandi. Oyo zalaki nango ate simbite, ate simbakite. Tango zana makolo nzambe, Dieu va te faire encore grâce. Ne s'effondre pas pour les choses du monde. Ne t'effondre pas, ma soeur. Ne t'effondre pas, mon frère, pour le dire des gens. Munoko batu basalango kaka pona koloba. Diable na basali na ye bazawa na pona ko faiblir biso na maloba na bango. Pona ko faiblir biso na ba point d'interrogation na bango. Muta ko tia point na vie ya mutu e aka nzambe. Et puis point ezalaka liwa. Tangu liwa et si prendre nanu yote ata misuni etiki mukuwa makile etiki mukuwa. Otikali mukua na mukua poso anzote lati mukua. Il y a quelqu'un, moi je le connais, il s'appelle Jésus. Christ de Nazareth, c'est que je prêche aujourd'hui. Il est capable de parler na misuni et zonga na mikua. Il est capable du tout. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous par l'amour de Dieu. Bisous. Ezaki Abino, Molobeli Nakolo, évangéliste. Tolo Nase, Maman Anne, la femme du roi. Toza apona musala nzambe. Tosanga na kana Tolo Nase, toza na Angola, bandeko baza na Angola. Tosanga na kana kuka na coin tanki. Komela biso na YouTube. Komela biso na TikTok na biso Tolo Nase. Komela biso na Facebook mwasi ya mokondi na kati ya messenger soki oza na Angola tokotindelo adresse tokotindelo numéro ya mokambi oyo ya Angola okende ko se retrouver na Angola na Kinshasa aussi Tolo Nase ezo kwa RZC Tolo Nase eza déjà en marche na Kinshasa
komela biso yo muto vandi na mboka Congo tokoyeba ko indiki esika bandeko ya tolo na sie na Congo baza ko sambela. Komela biso bien aimé pour l'instant. Toza na France, na monde entier, na France, tozu na nou logo te, pardon, tozu na nou espace te, pardon, na France tozo sangana en ligne. Komelanga, tindelanga numéro na yo na YouTube, tindelanga numéro no na Facebook, tindelanga numéro na yo bien aimé, na numéro na ngezali 0, na wopo na WhatsApp, komelanga na WhatsApp na 0, 7, 53, 38, 85 20 na bandeli 07 53 38 85 20 komelanga na WhatsApp soko komelinga na WhatsApp na kokotisa yo na groupe na biso ya intercession tolo na se batu bazomona ya solo loboko nzambe tozo sangana chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi à partir de 22h30 to sangani ti kino na 23h30 nde molimo nzambe azomema biso toza vraiment beaucoup na monde entier oto yebaka kosangana en ligne lundi, mercredi et vendredi. Nzambe atombola asembola loboko na et puis na Angola tozo sangana chaque mardi et mercredi et dimanche bakita dimanche et c'est bandi na Angola na lobi bien précisément na kuka na point ya tank donc soko bengi biso komeli biso na tolo na se tokoyeba ndenge nini tokoyeba ko pesa o adresse pour se retrouver sika bandeko ya tolo na se ba sanganaka na pamboli bongo basala nzambe nyonso ya tolo na se na pamboli visionnaire na biso ya tolo na se papa Chéribin Pakia na Angola na pamboli les représentants na biso ya pasteur na tolo na se na Kinshasa pasteur Amos et puis na pamboli pasteur JC na Angola ancien musée ya Carlos na pamboli maître na pesimbote na maître Zamba Nzambe apambola bandeko nyonso tu oyo toyebaka kosangana na tolo na se frère Chico na Angola Nzambe apambola Adrienne Mayala Nzambe apambola la grande Nzambe apambola mama Lili Pakalingomba na Angola Nzambe apambola bana na nyonso molimo mama Fifi Mwanza na nini na Brazzaville bandeko nyonso tu ya tolo se ya Jean Thomas Kasa sœur Anita na Paris Nzambe apambola bandeko nyonso tu ona tangi kombo na ona tangi te ma petite sœur Lila ma fille Lila et puis ma fille Adassa Nzambe apambola boza tellement ebele na tolo na se so na bina tanga komba batu nyonso tu en tout cas na kokate mama Bibi la servante de Dieu na Kinshasa Nzambe apambola biso nous sommes vraiment beaucoup na tolo na se toza na posa ya kobakisa pe beaucoup yo oza na États-Unis oza na Londres oza na Suisse oza na Belgique oza na Suède oza na Allemagne oza na Afrique du Sud oza na Kenya na Zambie na Zanzibar oza na Suka Sumbalesa na Matadi na Mbandaka na Isiro na ebite sika nini o na Paris na ba province esika nyonso tu oyo basala nzambe bazali tolo na se eza na posa na bino parce que tolo na se sengeli ezala planté na monde entier donc toza na posa ya basali ya nzambe oko bayeba kovanda penza na biso bakoyeba penda komela vision et puis tokoyeba kotambola na bango mikili na mikili eza ya bino mama tolo na se le visionnaire aussi de tolo na se Paris mama Anne tolo na se évangéliste ngayo nazolo bela bino liboso na bino je vous aime beaucoup je vous aime trop bisous tokutani na prochaine occasion où nzamba kosala biso ngolu po to kutana lisusu bisous bye je vous aime tous soki kolo esumasi azongite tokutani na ba vidéo ezoya to na ba image ezoya to na mbala sima merci je vous aime bisous. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel il avait allé chercher le prophète Élie là où il était caché. La Bible dit, là où il était caché, pour les réconforter. Nalingi na pesa mwana tolo na se moko assurance maman.
Ba tolo na se ozolala, ba 25 jours, ba 30 jours, ba 3 jours à sec. O tozo kita, tozo mata, ce n'est pas pour rien. Obomba ni wapi, obomba ni wapi. Hein? Obomba ni wapi. Obomba ni wapi oke nzambe akoyuko yako luka yote. Soki akendaki ko luka prophète Eli. Là où il était caché pour les réconforter. Yo kanisi nzamba ko bosana yo. Dans la Bible bien, le malheur il nous attend. Les difficultés il nous attend. La souffrance il nous attend. La trahison il nous attend. La malédiction sur malédiction il nous attend. L'injustice il nous attend. Bien-aimé, le malheur sur le malheur pour le juste. Mais le Seigneur, chaque fois, il délivre toujours. Psaume 34, verset 19. Le malheur, il nous attend. L'injustice, les difficultés, les souffrances, les trahisons, la malédiction, l'injustice. Il nous attend. Le malheur sur le malheur pour les justes et pour nous les justes. Mais notre Seigneur, il est là 24 heures sur 24 heures. Et l'eau comme on échappé était pour nous délivrer. Il va nous délivrer. Atato bomba ni wapi, à des fois, ba malédiction, ba difficulté, ba souffrance, ba trahison, ba malédiction, on se sangani, ba injustice. Et comme il s'est soit affaibli, on se dit, moutou a lembi. Moutou a comme fatigué, tu n'arrives même pas à prier. Parce que tu crois pas quand tu regardes, tu dis c'est lui, c'est elle vraiment qui m'a fait ça. Ma soeur, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tant que Bible comme la biso la trahison, tant que Bible comme la biso l'injustice, c'est que Zali et que Zalaka kaka, mais l'Éternel en délivrant toujours, le juste en délivrant toujours. Bako Zalaka délivré, le juste atteint les lois Kwei, le juste atteint les lois Lembi, le juste atteint les lois commis affaiblir, le juste atteint les lois Banguna Baniati, le juste atteint les lois Bambimbati, le juste atteint les lois Libale Koufi, le juste atteint les lois Banaba Koufi, ata bot kotina Libala zo botate, le juste atteint banda ko sambela, et loko moka malonge Zalakate, mais l'Éternel en délivrant toujours. Même pas aujourd'hui, même pas demain, même pas lobito lobiana. Yeba ke nzambe na bomoy akotele makobundela yo aolongisa yo. Bien-aimé nzambe akolongisa yo, akotelema akobundela yo, akolongisa yo, okopambola nzambe. Okopambola nzambe alolo, okopambola nzambe okoloba nzambe nanga azana bomoy, nzambe nanga bongwani te. N'attends wa difficulté, n'a kene ko se cacher quelque part, n'attends wa datumsu azaka so akutani na trahison, akutani na problème, a komi affaiblir, azoko kasuko sambela te, azoko kasuko ye église te, azoko kasuko sukola te, azoko kasuko chabote te, ko pakola même mafuta, ozomona po a mutu baby, mutu makasi sili. Pourquoi ba problème akutani nango? Yokutu babiloko wana nyoso tunde bakase silio e bongo bato ememaka bango pena na maladie ememi bango lobi na kufa tokepe tokunda bango bazitozanga bango parce que mitema na biso ezaka ndenge mote e supportaka makambu ndenge moko te. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses na mokili oyo, mais Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Oyo nyonso ko komela yo bien aimé. Yeba ke nzamba yebi yango pa lingi yango. À permettre comment? À permettre comment? Moi je me dérange plus. Avant d'abandonner qu'on se tracasser, d'abandonner qu'on se déranger, depuis na comprena ma nzambe, eza relation na ngana nzambe, depuis na comprena ma nzambe, eza relation na ngana nzambe, eza relation na ngana lobi bien nzambe. Nazota la conduite nange tamboleli nanga o nazo sala na otala liboso na okende donc nzambe na lola a condamné ngate, il y aura personne pour me condamner. Les gens du monde ils sont toujours comme ça pour parler bien aimé. Soko vandi balobi balinga à l'heure au télémac. Soko telemi balobi balinga à l'heure yo vandaka. Soko lobi balobi balinga à l'heure lo barate. Soko lobi te balobi balingo ba ye pas les kisi fo loba. Yango na mokili, j'ai compris sala o ezo sala plaisir na nzambe. Sala o nzamba chio na kata motema. Ezaki na bato bele na mokili ba bimaka na makambo nzambe na bazel.
maloba ya batunde zongisa bango sima. Maloba ya batunde kenda ko se cacher bango ndenge prophète Elia kende ko se cacher à cause ya menace. Menace nini ezo sala ke okimo kende ko se cacher. Menace nini, menace de mort. Menace nini ezo sala ke o kende ko se taise yo même na musala nzambe. Olobi na kokoka su kote mate kolobela nzambe par rapport à condition nanga. Est-ce que tu sais pas que l'éternel il sait ta condition, pardon? Nzamba yebi condition na yo ko lemba te ma sœur yo muto lemba ki telema na musala nzambe nzamba zana posa na yo bit ya munguna eza po affaiblir biso bit ya munguna azoya na bitumba na bomo na biso azoya kotika biso maboko pamba azoya ko menacer kimia na biso pourtant tozanga kimia tokoka koloba na para nzambe te yo kanisi bit ya munguna eza nini